Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour la grande famille, bonsoir, Balandinionso. Ya BBC Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir. Et pour dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso. Nabanda kunabino bandeko. Naloba toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager et s'abisso bien. Ceux qui peuvent nous s'abonner, te s'abonner. Nzambe na biso akomona bino, Nzambe na biso akopambola bino. Voilà, Seigneur, Nzambe na bomoi. Hey! Nini kaka makambu nazomona awa. Bozo bali boso maele na sima. Bandeko bomoni titre, bomoni pe photo ya miniature. Biso nyoso toyebi ke non, lelo ezaki sorti ya corps lisusu. Ya artiste na biso Jani, pardon. O lelo de Jésus kende kini et kokoma lobby. Voilà bandeko bato babanda ko tout na biso nyoso to ane ko tala live tozo tala tozo mona la brine te et voilà to ko mona la brine ayaki ko tala e bemba mobali na ye. Elle se fait je sais pas abotaki ne ba courage abotaki ba courage au moins ba courage mususu aboyeza la peut-être et vraiment bandeko na osala analyse botikanga na zala vraiment free na loba na loba onga moko na munu encore onga moko penza na bino bo aimer bo partager famille libota toujours shalom shalom to uti kota la film na biso déjà ya master 3e épisode déjà lelo alors ezokende déjà dans les bons. Alors, beau aimer, beau partager. Bandeko, et salima wape passe ya komona la brine na fukami. Bandeko amibali baboyi amona ebembe. Alors, azolela, ya Jani bana, papa bana, ya Jani eloko nyonso kaka bana, papa bana, azolela. Bana mibali bakomi ko bengana ye balubi ke no kende ko enjoy, kende ko sepela na mobali oyo. Au monaki keno azaki plus ya Jani oyo ko sala nini awa ye wana akufi yo tikala siko continuer vie na yo bien babandi ko bengana ye ya ko bengana la brine atie mabolongo na se ya koloba ayebi eloko te yawe nzambe. Vous savez quoi? La fille ayebi oyebi ba courage ya boye eza ba courage moko boye keno oyebi makambu sikoyo ba peso peut-être ekila moko boye ba yebi so keno sala boye yo il faut kende omone bembe na ye ou bien o sala système moko boye na kidiba po bandeko na oyebi sa bino vérité ba makambu ezalaka nango ndoki soki abomi ayeba ndenge ko sala po asala nini po peut-être esprit ya mutu wana ezongela ete na makambu nyonso o eleki sur les réseaux sociaux ya la brine oyo pona Jani bandi lelo te 16 ans na poto mwana ya liboso 13 ans o baboti na Jani ba bêtise combien to moni sur internet o la brine azo sala pona nini pona artiste na biso artiste ya komi na niveau azo vanda ne ndaku moko yena mobali na ye aboti pe batu aboti na mobali mususu mais là azolo bakeno na yebi eloko te mobali ya ndenge nini mwasi ya ndenge nini o koki kondima yango nazo kindokeza na makambo oyo et puis courage oyo la brine azui bandeko lelo te lobi bokoloba peut-être chaîne ya BBC Mpoi elobaka la brine n'est pas venue kaka pona kolela ou encore nini elle est venue fallait kaka bandeko bandoki akoya peut-être pour amone bembe asala soki nini abwaka soki nini aloba soki makambu nini po esprit ezongela ete bandeko toza to kotaka na l'église ya ba délivrance to monaka makambu courage ya la brine au monde mobimbe telemeli la brine elle veut alinga sala ignorance moko boy c'est comme si ayebi eloko moko te lelo ndo yebi ke non ya Jani sorry bandeko sorry ndako ya bana problème penza
sinon qui méchant pesant na Monica Labrine oyo. Alors Labrine pour elle a tchema bolongo photo yango na tchema bolongo na se azo senga pardon a mon ebembe ya Jani Bana. Ya Jani Bana azotanga komba mwana mobali ye oyo ya Jani pona bana na ye. Si tu savais que non ce monsieur abane kolinga bana na ye, tu n'allais pas faire tout ce que tu as fait là aux yeux documents. Boyebi ne bosala ka ba démarche pour na document. Oyebi que non akufi souci. Na ba bêtise no mobali nini ako répondre ako koka makambu yo monisi Labrine. Oye o tiepe mabolongo na se bandeko présence à Labrine soki kaka mona ki ebembe bon je sais pas mais nga na yebi bandeko na yebi ndoki soki abomi à la fin des comptes il faut accompagner mona te bemba ça la système moko boye wana na yebi sabino Labrine na yaki boye pamba te comment est-ce koloba ke non na sali eloko te na yebi eloko te atie maboko no likolo azolela ya Jani Bana boyebi ndoki ndenge azalaka te atolo babongo. C'est quel genre de courage? Après année mobimbolobi ya Jani Bana ya Jani pona bana na ye. Maman soko yebaki ke non papa c'est pas donné à tout na ba papa nyonso balingaka bana. Papa mususu yeba kaka boti na sundolo akei. Mais lorsque tu as un mari avec toi ozo mona bolingo papa zango na bana na ye pona bana na ye okoki ko boma ye. Tu n'allais pas, il fallait te pesa ndeko document ta bokabwani oyebi ke non ye pona bana na ye. Soko yebaki ke no azaki na amour pour na bana na ye maman linga ko batela papa wana bota la siko Labrine wana mabolongo na se azolela bazo bengana ye bana mibali bazo bengana ye bazo yebisa ye penza na moyen na cha audio ngo ezate parce que biso wa mikolo YouTube bazo donc YouTube atie biso mal à l'aise na niveau moko pas comme possible chaîne utaki koza na problème et Dieu merci tozongi susu na monétisation alors tozomi bate la kaka alors bandeko yango et ça li passe na bino pourquoi pas na partager na ba abonné à BBC Mpoi toza toujours à la page toza toujours na sima ya matière ango tozaki tozotuna tomona Labrine te Labrine asundoli zokazaki na sima kuna soki wapi yango kuna ebembe kotaka kuna ebembe zongaki ya zaki sabatami kuna atala. C'est quel genre de courage? Nani yango apesa ki courage oyo mokili mobimba ba artiste o baza ba collègue na bino parce que yo posa artiste et comédienne o solo la kale susu na bango te obeba nina batuti ndeko mobali ye wana akufi ozo akolela ya Jani Bana tango banaye koloba audio ezobima ya koloba que non azali déjà na ba maladie ne belé azali déjà na ba maladie ne belé la sai kaka erreur ya ko zongisa apo azali na place a kokende te mais siko lelo ozo ya koloba que non ya Jani Bana na sale eloko te o chepe mabolongo no na se ozolala na mobali mususu na kati ya ndako mobali no na kati ya ndako tu dis que non osali eloko moko te bandeko nazolobela bino nazo révéler bino bomoni la fille avec ça la système moko ne bembe wana amone bébé ou bien boaka soki poudre asala soki nini pour esprit etikalate. Je vous dis vrai parce que courage à Labrine normalement elle ne pouvait même pas se présenter là-bas. Elle ne pouvait pas alobi na yebi l'autre côté ezalata ke no papa ngwa bana kolinga bana te mais oyo tina ba collègue tina ba proche bazo ba ye pona bana linga ki vraiment bana na ye. Et voilà aujourd'hui maman Zolé la soit disant que non ya Jani Bana muto azo kufa bobanda na ye maladie te malade ezolia ye malembe ozo mona yo moko yebi façon bovanda ki na kati ya ndako yebi peut-être oyo lobela ye pona document oyebi débit ya maladie na ye oyebi tout ye sans ignorer okokosa mokili okotia mabolongo na se mo okosa conscience note okosa pe nzambe te mama ozwaki na dans un premier temps muto akufi okangaki na nufono boyaki koyamba famille na ye bomoni awa bandeko nazo yebisa bino vrai courage oyo amone bembe elle est venue faire quelque chose là-bas pour esprit ezongela ete toza na bino awa mabolongo na se mobali maladi ozoba na sale loko moko te Labrine passe bandeko difficile à comprendre difficile à digérer les situations
La brune azolela. La brune azolela. Le lendemain, après, il y a Gianni Kokoufa. Audio et bimi, ce qui a 30 minutes. Donc, impolitesse na audio. Impolitesse na audio. Azaki n'est pas malade, n'est belé. Erreur na ngeza ka pona zongi saki awa azaki na place au sala ya kovanda te. Yango na zongi saki awa. Osali eloko te, papa bana na yo. Opesaki valeur te. Bandeko mibali babengani ye. Babandi ko bengana ye wana. Bayebisi bien yo. Ningo za wana. Obomi déjà ya Gianni akufi. Tikala siko libre na mibali na yo wana, na mobali na yo wana, comme ça continuer vie. Bandeko eza pasi. Eza pasi. Ngai namoni nanga o eza kolela ya lokuta. Elle est venue juste à ça les locaux moko pona ko se protéger. Elle est venue ka ko ça les locaux moko pona ko se protéger. Mokili mobimbe yebi que non c'est la brune qui a tué. Ata biso peut-être ba fan, biso ba tout olanda ka ba théâtre. Mais ba collègue presque sur 100%, au moins 95%. Il y a ba artistes comédiens bazo dévoiler secret. Ba proche nyonso bazo dévoiler ango. Eza na ba misusu kutu ba lobi que non nanu na lobi te na koloba ba kunda nanu. C'est-à-dire que non il y aura des trucs tokoyoka après enterrement ya Gianni. Bandeko basi botala niveau ndeko mwasi akomi na minute oyo zoka kendeki pe kuna atie mabolongo na se akene yo lela te akene ne kosa nde système kuna akene osa système achevé siko bien na esprit kende bimela kaete boye ba te bandeko makambo eza na mokili oyo obomi okomi koya kolela otie mabolongo na se, tu dis aux gens, otie pe maboko likolo, alobi ke non, na yebi eloko te, na yebi eloko te. Tu es sûr? Tu es sûr? Ata mobali wa yebi koloba te, ata handicapé oyo, ata la kati andako memeli mobali mususu boye, ata na ki handicap na ye wana pe eko affecté ye. Eza histoire moko inexplicable, eza histoire moko incroyable oyo ekoki jamais kutu ko salemaka. C'est quel genre ya envoûtement ou envoûta ki mutu soki akeye ozongisi azozonga kaka omoni mutu lokola nini et puis ozo ko informer batu ke non na yebi eloko moko te oyebi eloko moko te ba po impolitesse no ndenge ake wana ata ndenge ba maxi bazo kitana ba Congo wana ba 2 minutes bazo lela wana bazo batikali kosola susu na ndeko na bango te à cause de toi. La grande famille beau aimer beau partager beau aimer beau partager. Li solo na memela ki bino zaika juste que no ya la prime. Azaki kutu azaki nzoka na matanga. Alors ba bengana ki balobi akomona ebembete. Netinga so pe na zaiki wana na linga pe na loba ke no amona ebembete. Parce que aye kota le bembe na normalité. Aye kota la ebembe na normalité. Parce que ba prévention sur koloba ke no la brune elle était une mauvaise Eza na mutu o peut-être akobima po aya kolobela la brine na ba niveau oyo bandeko ressaisis-toi d'abord loba ke non o peut-être ba bomi aza ndeko na nga papa moko maman moko je ne pense pas que kondima bo réagir te na sens kaka ya koloba ke non eza kuna eza na ezui donc ezui lisu mususu kuna ya mutu mususu ya yote mais sala ke non ezui nde yo ndoko yo kapasi wana après mutu kokufa audio ebima qui a plus de 30 minutes bozoka langage ya mutu bozoka langage ya mutu siko tango zo kolela soit disant ya Gianni bana na audio na kutu azolo ba botika ngana lela na olela nanga botika boye ba peke na tiki charge awa ozo rappeler pe bato ya koloba ke non ndenge ke wana tiki charge. Éternel Dieu des armées, soit disant moi na muki atiki charge osunga qui était na moment maladie. Na moment maladie c'était encore pire. Donc ezaki encore plus pire na moment maladie. Au sali loko mon côté. Au respecta qui est parce que l'homme mobali et loko mobali lingaka loko ko respecter bandeko
mobali alingaka ko respecter degré de force ata so ipene nso ozopesa ka mobali respect non. Est-ce que yo opesa ki mobali respect pona otia mabolongo wana na yebi eloko te banani yana ba master yana wazoba soki kina soki nani wana lobi aza na biloko akoloba baze belé alobi bakoloba après enterrement. Est-ce que la brine au coca convaincre batouana nyonso lorsque d'abord yé nani le monsieur azaki vivant déjà makambo ezala ki tu avais déjà beaucoup de rancune na batu presque na ba collègue non nyonso à cause ya comportement na ndenge banaki ko faire menacer nani ya jani problème nani vi na kati ya ndako na bino. Tu es sans ignorer que non na ba collègue non nyonso ozo solata na moko te bien peut-être okyo solo na moko mi balé le quoi kaka banani wana ba mola yi wana hein. Mais à vrai dire aux ali sous na kati ya mitema ou encore aux collaborations na ba collègue na yo te ya théâtre à cause ya bango ba banai ko telemela yo pour na comportement banai ko afficher pandeko na bango et à la fin des comptes comment qui bo solo la lisusuté. Est-ce que tu peux convaincre batu nyonso wana ndiko tika mabolongo na solo ba keno na yebi eloko moko te et si longtemps que lorsque la personne était vivant yo bandaki pe ko bundisa batu wana o yebi eloko moko te bandeko yango na lobaka vérité zalaka oto bimsa na monoko te. La sincérité c'est dans le cœur. La sincérité c'est dans le cœur. Yango nga na ndimi na ngai présence na kene ko lela na ya janité. Mission na est réussie. Alors elle a voulu achever nyonso na ndenge bebezo kende na esprit pe kende. Etika la wana te. Bande. Beaucoup na ba ministère de délivrance bo mona makambu ya ba délivrance abatu ndenge bazo loba délivrance penza bo yo ki penza esprit Mathieu bandio loba ba biloko oyo. Ndoki azala na somote ndoki soki asali makambu ne fois a make sure que no akomisa ngo na suka. Tala ndenge vidéo ndenge na otala vidéo ba moni que no ebemezo abimi mbango ya pas donc il faut ba pesa qui est obligation wana. Donc ndenge azawana il fallait kaka mikitisa na niveau mo na taille bembe parce que azana mission moko ya kiko sala. Je vous dis bandeko parce que ceux qui bokolo ba maman bébé c'est lokuta bandeko na yebisa bino ya solo du fait que ba vidéo ba audio ya langage ya la brine pona ya jani eza mutu mobimba zolo bazaki déjà na ba maladie belé erreur nanga kaka na eko kwela ngai parce que nazongisa ki awazaki na place ko vanda te papa bana na yo et puis tu viens pona kolela ke non papa bana ya jani bana allez-y comprendre hein? Allez-y comprendre. Aende ko achever bien lisusu ya kokeno esprit kende tikala wana tenga ika eya kolukela eya kolukete ayo sa ne ba mission ya suka wana ya jani bana nga mobile nanga ka nena zana mobile nanga na ndako bwe na yebi keno tato alinga bana na ye hein na faire menacer vie dire sans pour autant savoir que non les loso qui a zaté bana ne ba konyo kwa sans pour autant ta kotala koloba ke non lelo soki mabe moko ekomi na kosuka pe ndenge nini na bana ngo oyo ou encore o nazo sala ye ba retomber kozala nini mais non toza pe ba tuto réfléchisaka mabolongo na se wana ozolela bana basali nini mais tu es une femme capable bana poza déjà na mobali mususu mobali na zuyo oyebisa kete ke na ozana bana azwa bango charge azwa bana non na charge ou bien pesa bango affection papa na bango bango pesa. Comment est-ce que vous réfléchissez bino basi mususu? Hein? Nga moko ezolekela nga bino basi na bozo boma mabala après lorsque bomi mabala lobi mobali aza mabe mais le lendemain nango komi koluka mobali mususu. Nga na mona on dirait que no mito abasi mususu esala te hein. Soki lo boyi mobali tikala yo moko koluka su mobali mususu te. Tango zui oyo c'est-à-dire tant oboyi o c'est-à-dire que non olingino makamwa mibalité vanda oboyi o pona okendezwa o mususu qu'est-ce qui te prouve que non oboyi kuno keindo kozala l'aise qu'est-ce qui te prouve osali eloko to chepe na mabolongo no na se osali eloko moko te est-ce que okiko lobela biso pourquoi ozosola ta na ba collègue non nyonso te ya nani ya théâtre ba tiraillement ozaki na tiraillement na bango nyonso. Hey, la brine. Yango bana ngo bobenga bana mikeo basi ba kembi na makamma be. Esprit makasi boy poani.
Bana batikeli o bana non. Lorsque bana o salé mabe oyeba kite ke no bana baza. Tu savais très bien que no bana baza. Na pasi na yo bana oyeba ke no papa oyo alinga bana na ye. Lelo zo ko rappeler muto asache zolo likolo ya ko rappeler bana. Après ba bêtise combien la kisi na misu. Oyebi o ya sa ebisi batu na secret o balobi ba ko bimisa après enterrement. Tikaka miséricorde dans Nzambe za likolo na yo. Bandeko basi bobongola mitema. O eza leçon moko boye ya et révolté à tes esprits à basi mususu. Pas jusqu'à ce point. Beta tabo kabwani mwana ke na sali a continuer vie na ye. O ya komema mutu tina lilita kitoko te. Kitoko te. Oye koyeba valeur ya mobali ya asachezolo likolo lo bana. Il était là souffrant. Hein? A combien on dirait ce qui nini na ndaku na mutu musala ndozo ko lela batuke non bana. Vana na bana parce que oyeba ki valeur ya papa bana te. Oh chem, na oki passe bandeko, bo aimer bo partager. Bo aimer vidéo ne pesinga passe penza. Mais je sais que là qui n'est au sein émission. Pour esprit a qui n'est ka ça que le système moko boy. Mawa. Je vous aime hein, la grande famille, bo aimer bo partager, bo limisanga sur na mata ki likolo kanda méchant penza. Alors, tokutani prochainement. Bah bisous, ciao, aimez et partagez. Hein? Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.